Son Altesse. Makia TV. Nous avons des téléspectateurs, nous avons la émission Passage obligé. Toujours tous ça pour nous salam salam tous ça artiste Levi Étoile Nzambe. Bonio. Non, Kimezali Nangola Nzambe talaka ana kimia Kimeza. Il Étoile Nzambe. Oui, nga Étoile Nzambe parce que yo mo yebiso Nzamba sa pamboli yo boy mutako longola bénédiction utakota Nzambe te. C'est ça. Voilà, on a komona ngai. Vous avez na kombo moko wana. Non, ngai ba yebi ngai belé na Arlevi fils mais on dehors de le passer ba benga ngai shege parce que naki artiste comédien nazali pe artiste comédien parce que yali art na ngai njoto na sala kango artiste comédien shege Arlevi fils Étoile Nzambe na musique. Ni ne sali olongo na comédie okota na musique à Kingoli. Bon, et là que poussenga na Kingoli muta pesinga posa à Kingoli quoi. Ezali maman Elveron Nzinga. On a la petite t-shirt naï. Maman Elveron Nzinga, la voix angélique du monde entier. Il m'a tapé singaï Gouya Kingoli. Il m'a tapé singa Gouya Kingoli. Yango peut to bengela ki une émission pour to yoka kinzembu oyo betela ki maman Hervelune. Est Hervelone non? O betela ki nzembu est-ce que yoki? Oui, maman Elveron Nzinga, il m'a produit un nzembango. A produire. A produire, cela veut dire comme na linga kaye trop na moteka mongongolo 100% gombo ne tombera jamais. Donc na composé nzembo. Na yembi maman Elveron nzembo na ki osala ye remise à nzembo. Ya lobi non, nzembo kitoko mais na lingi siko izala na style na biso. A footinga studio monene côté à ingénieur Gloire Madiba record na Mikalu. A fouti 50 000 na ye na ki oye nzembo cela veut dire qu'à considérer ngo. A ça de ba clip de salami. Non, nzembo ebimi kala mingi te ba clip ezo ya na nzela. To ça ni promotion ya nzembo nani. Oza sûr que nzembo oyo yembi wana. Mama Hervelune. Hervelon Nzinga. Hervelon Nzinga, la voix angélique. Ndenga futa ki 50 000 na studio. Oza sûr qu'on continue ba clip à sa promotion. Oui, ça là toujours promotion et allez hommage parce que na TikTok ezo bina maye moko da ça ba challenge na ngo déjà belé parce que oyoka nzembo na titre nzembo eza ekiabare la kiabaracho donc moto asala ka moto mabe asala na moto tout donc moyibi ayiba ka moto tout ndoki alia ka moto tout wana titre nzembo ekiabare la kiabaracho chante Arlevi na tinanga tsala tema ki on bisomi ba tout est qu'on a nzembo mususu yembeli Vivien et Bata pouvoir en place est-ce que yo qui répondait to landela ba makamnenge tambolaka soko yembeli président Vivien Bata ayo ka nzembo ngote a produit OPT parce que entourage ne ba permettre to kota tango okendo lukaye vraiment moyen te ba mettre ba kotomolo ba bambio na se rozonga même rozokat siko yo tango yembeli nzembo est-ce que yo qui mama lo beso tigre na lobaki boyingai comme na Étoile ya Nzambe mutu na chance na ye. Ouais, soki ya bango esimba te yanga esimbi. Parce que ngambo na solo na PDG direct. Donc na yemba ki PDG nzembo na volonté nanga parce que bolam na ye leki belé. Bato bazo tamusa kombo ya PDG Vivien et Bata pouvoir baoba Aigle Royal 1000 solutions dodan. Bazo tamusa kombo na mabe eli bato balingi élévation na yete. Il est déjà élevé au lingo lingati il est déjà béni. Donc PDG considéré ngai na yemi PDG nzimo na mbongo na nga vu na bolamo asalaki na matanga grand frère na biso Didier Choucha Bachiré que son âme repose en paix na Gombo melekela kinga na yemaki PDG nzembo na kutana grand frère na nga passion le spécial avec Yakof Omo le manager ba kuti singa na PDG Vivien Bata asali na remise ya papier na jupe numéro ya chef. Ouais, chef m'a considéré. Mambo lo bawana o télé. Oui, na lo ba so ya télé. Koutem pena Vivien Bata boy. Oh. Appelle son numéro na ye. Vraiment. Tani se artiste so ba kenda kuna ba tikala ko zwata opportunité wana te. Et tango yembele nzembo. Ba projet clip. A promettre yango déjà. Ba projet zali en cours. Yali nzembo bimisika, nzembo bimisika. Eloko la vinanga. Ba nzembo nyonso ebimika sika. Non, na beti mibale. Oui, yali vi na bandi Kingoli kala mingi te.
Oui, na bandi Kingoli na lo ma banzembo ya bongo. Mais ce qu'on a Kingoli, na bandi Kingoli kala mingi te. Parce que na beti de Vivien et Bata pouvoir ba de nzembo. Ya liboso Kingoli moko na yembi na Didier Juni Sale nkoroba nyama cible bateke. Donc même toi na événement ya monene dimanche le 28 na Sima Savannah Café na Bluetooth l'animateur tout ça la sortie officielle, il y a Bluetooth à Betty pouvoir baobandi motit nango infiltré tout ça la sortie officielle. Tout ça kuna PDG Vivien Bataille Mokazawana na PDG Narel Abed Achun Zamba Tsatsa. Abed Achun na biso Congo, il pas Zawana sur place le 20 oui, le 28 dimanche. Ouais. Totonga moi muke. Oh maman non. Maman oya osala. Mais tolandaki ba concert ya maman pour biso tolandaka. Tolandaki ba concert ya maman. Tolandaki pe concert la reine Makwa. A tu beta même concert moko vraiment kitoko. Olandaki concert hein? Oui, na parlé de congrès maman elle verra na tondi salle et tonani plein na palais de congrès. Elle verra nzinga suka. Te na lobby la reine Makwa. Kasi yango nazolo bati maman elle verra nzinga tondi si salle na parlé de congrès. Vous comprenez que ce te tondenge nini? Yo yebi la reine Makwa te. Maman na lobby boyi elle verra nzinga a tondi si palais de congrès. Ah ouais. Yo yebi que maman Herveline nzinga a tondi saki mais reine Makwa pas beti. A beti, muninga beti a tondi saki pe abini a yembi, c'est ça. Faut encourager. Bon, wana ce qu'on a évité. Obo eno eka tondi. Te wana évité, ngana ébi que maman elle verra na Chine après concert que pe na Chine. Ah wana Chine, maman que pe na Chine. Wana za anniversaire na bino. Ah wana ngana évité hein. Kaka reine anniversaire na bino. Na évité hein. Na évité. Oyoka ete. Na évité. David Kassa oyoka ete. Ouais, président David Kassa na ébi le duc de Makwa. Na robosa na été na ébi président David Kassa c'est que faut y ba reine Makwa. Ah, na le but que maman elle verra nzinga azana Chine après concert na ki pe makuna na Chine. Bataki ngolbi ba kana polémique hein. Ngamo ozana polémique te. To yambi artiste ya Kingoli étoile Nzambe. Tradi moderne. Et comme moderne le mboka mboka. Mais oui, ça veut dire tradi moderne. To moderniser ngo yalika mboka. Donc ça veut dire to moderniser ngo parce que Kingoli ko beta makaka na bambonda. Parce que comme il y a Bestrom, donc ça veut dire que traduit moderne, tout modernisé. Donc nous avons babona pesna nimbote côté à groupe dans l'authentique, il y a maman elle verra nzinga toujours au bosso. Par le but d'Orlich qui bat pesa bango physique, choc sakoso, le Messi dans l'authentique. Ndenge mo repete pesi mbote na biso na la reine Makwa moto azo tondisa ngam na boka libanga ngam na boka libanga o libanga na yolongola ngote reine Makwa yo benga na émission pour to parler makambo ya évolution ya nzemo na yembi PDG Vivien Bata pouvoir artiste ko bengi so ezo empêcher ngate na boka moto libanga oyebi yango émission za yanga non yo ko ko zesa ngate émission za yanga yo za invité na mon nani yango te ba s'abonner à Makia TV. Comment possible bataki ngoli ba bandi bo yo bani mabe na ko banda na ko luka makam te nga luki makambo te na fingi moto te. Oui c'est ça nga na boka libanga na nga anet na yebi tigre lobeso Makia na yebi etoki président na nga o Alexis Bina théâtre na cinéma comment na wanga na yo donc moto na yebi te na nzima na yebi te ma viva na Congo wa. Tant que tu n'as pas président David Kassa, na lobi bien non, le duc de Makwa. Mais pourquoi mon temps va combat battu bilé. Oboya. Té na ka orchestre zanani. Membre kaka bien pour façon na roza ta porte-parole. Ngana roza la porte-parole, nazali auteur, compositeur, dona composable, écrivain, chanteur, compositeur kangai. Wana so kata orchestre moto. Bon, ngai na intégré maman na côté sika, côté maman. Na côté sika côté maman na ba test ngana ni pour que na comme engagé na côté maman. Ah na mincho na nos engagé c'est pour ça olingo ba no takena ni pour sepisa maman pour engager yo. Na sina sepeli ça est déjà parce que na bini ça est déjà na. Aye ba pebi ko loba au boudé que ba adversaire na ye ça va quand même. Te siko tigre yeba elle verra nzinga na adversaire te parce que degré musique yazo yemba ana adversaire te. Et on sala biso bien plaisir na bandeko bazolanda biso mo lo laka en tant que Kingoli moderne. Oui, tu as un extrait ya maman elle verra yo ka tala zo mo extrait. Ngamo na opesa yo te. Ngamo na opesa extrait. Yo ne toza pour ça voix non osiko. Oui, na to zo extrait muto. Extrait te yo ne pesa voix na yo. To landa yo. Maman elle verra non dinga bare mama engo. Maman elle verra
no dinga bare mama engo mama elverone barembi no dinga yo mama mama elverone barembi no dinga yo mama va no totema no oyeba ware ya dinga no tite maba mama inyani mivini mama e barebadi no dinga ba apeno kongo mama engo barebadi no dinga ba abiba tosa no engo zala reconnaissant na mota sali yo bolamue elle verra ne bozo finga boye oyo bobenga na présidente ouais voilà ouais bazo finga me babenga na présidente mais zala bongo ti bato belé oya fourni oya bimis oya lakisi mosala ba yesu ba jaloux na ye ah bon yango na ye maki nzimbo no na mumboshi te na mungungulu mena ye minzimbo na nzinga na ye ona kenjinga kimboshi kimakwa mélange ouais ok merci vraiment to senti artiste Kingoli abeti pena ba bien bina Kingoli ba bien oni nyoso yoko loba puisque jeune garçon bo sepelo mama nzimba ya mboka ya kala omono te c'est-à-dire non ils ont ça là goût parce que les lois on a commis ko solo là na commis considérer mais na théâtre on ça na théâtre oui na théâtre na musique na musique parce que oui il faut de la reconnaissance na za ingraté les lois ceux qui na commis ko jati audace na yembela pouvoir baoba makamwe uti na kota mama Elveron parce que grâce à ndi mwana mutisali ke ngana koma na ba relation wana awa nazo yembela PDG na rela beda shunzamba tata et uti kuna na bona fondation faut que la reconnaissance na za ingraté lokola bino ah o bibi c'est mission pour Niko nazo boya na ko kende polémique na yelo karen makwa a pété parce que o luka suma kamsusu artiste yo beninga na bimisa su nani yo beninga non yo take bato est-ce que yo take bato na take banani o take lobi yo za lokwa bango te mais yango na lobby bango banani maintenant ti bato ebele yo lakisa mosala ya cinéma ya théâtre o ebele ba décevoir yo ba ke ko funga ba groupe na bango yo lobelanga te awa boye PDG Vivien Bata pouvoir baoba fongoli baoba club na café ya Savana sima ya kombo oyo donc cela veut dire na bandi na oyo ti kintele na mon hôtel à bongoté donc na mon hôtel à bongoté le 5 ou 6 à boyali ouverture nango vraiment kuna somme trop bando bandi ko beta Kingoli o se sentir pena que oui ça va ouais bato bazo soutenir yo bazo encourager yo bazo tia yo poids oui bato bazo encourager ngai lokola ya Fare le Lion le Parisien wana za vieux yo soki nazo kinde studio na bengi bo sito abimisaka ya kodo marron mille couleurs amitié zembe wa yebi ya Willy Major papa na fisia depuis Gombo Mayebi président journal du na Gombo ma baza ebele belgange so assassin gentil autorité longue vie mandra donc baza ebele bazo soutenir ngai nana obenga mama la voix angélique Elveron Dinga la voix angélique façon son dimaye bongo ça veut dire azole sayo bien makasi pour jamais artiste ko le gagner une émission bandi ko ndima makasi magoza na kati ya orchestre nae ça veut dire vraiment ça va hein oui ça va moto soki so lingi ata salo mabe yo mona so mabe wana te pour des choses so lingi ta une volonté moto yo yebi oyo kaka bandi monai ata mota pamba na tikalo pesa été mais na du mbongo nanga na ke studio na composer pe nzembo na ke pe na yembi ti nzembo ebimi ya lobi te ya kitoko nga lingi siko yo salango na rythme na biso non faut za la moto ti faut za la pe reconnaissance na moto salo bolamu ah ouais faut za la reconnaissance na moto salo bolamu ele ko onde kendela onde bolamu na zongeli ote ele ko onde zo kendela onde bolamu na zongeli ote biso apena la vérité te on a lobi boye zala reconnaissant ça dit nzembo na même na nzembo na yembaki PDG Vivien Bata na lobaki na yembaki na kata nzembo wana boye zala reconnaissant na mota sali yo bolamue Vivien bozo finga boye oyo bobenga na président bolamu Vivien sala bato baboya ko ndima ye bazwa mabena ye batia yango na ba pano bozwa bolamu ya Vivien Bata botia na se ya mbeto pona lobi baloba Vivien Bata ya za mabe soki na kosi botuna en bas du ciel chapiteau
donc mabe ya pouvoir baoba botia na bapano bolamu na ye oyo asala bino botia na se ya mbeto ezalaka reconnaissance sale bolamu nga na reconnaissance parce que PDG Vivien Bata pouvoir baoba a considéré ngai na nzembo na yembi ye. OK, artiste ba promesse apesa nga ba promesse bilaka apesa ba promesse oui nazo zela bilaka nanga zano na sale le côté c'est le ko zo assurer ça juste ka ba promesse non parce que na yembi chef nzembo na sali remise à nzembo apesa nga papier ya bien na tina poche alobi bon et soki na ni bongo te wana ka nzembo moko na yembi nzembo na ko pesa remise à nzembo ya te que non na l'équipe à moto te ye moko abimi na lopango na ye akitisi glace à voiture boy alobi non moi na yoki nzembo jwa papier na ngwana tsana poche wana ezaka ka jus maintenant comme ndako boinzoka somo trop. Ah donc à cela que déjà premier soin déjà zoaki premier soin na zoaki na zozela so deuxième soin alobi ke na kotika obongo te oyo sali mais baninga balobanga mabe mais nazo pouvait bango le contraire parce que utu ko somba Didier Vizona Didier Liduso à Bordeaux so bango ba 4e ya sika pesi ya facilité ya isuki la bango te ya sika peso ya galisusu awa fongo lisusu espace club baoba na gombo makuna ya li veille pas monnaie les autres fonga mais ali déjà on marche ça veut dire ba PDG oyo so du PDG na la baie d'Achou a tongi pe complexe scolaire à monene na Kintile complexe scolaire à monene Betina donc il y a peine espace Betina il y a un logement na kati kolia komela kula na hôtel na kati bit yo côté li orchestre c'est ça parce que yembe maman nzembo bien au côté orchestre pour fan ou bien au côté orchestre pour sa formation le bo fongola ya yomoko oui ezala kaka bongo ndenge yo lobi ngana yembi kaka maman nzembo te cela veut dire nazaki na posa na kota na orchestre comme nano c'est forcé que musique na kala na ko jwa ko opportunité te yango na tali tous les 4 coins na Kingoli na moni to joanani te na poni Elveron Nzingango yango na landi mama pona yebi ke na ye lokola ye déjà za béni donc na scène na ojave bénédiction pona zo mona pe makito a chanteur ya charme ya Bogar azolanda ngai et pas na ye kozwa bénédiction eloko landele yango na parce que pas na ye kozwa bénédiction ya nzimbo ya banzimbo cela veut dire ka kofungola ngai akofunga mémoire kotangisa ngai ta la musique eza boye OK, en tant qu'artiste, programme ni nos anango. Non, c'est-à-dire rendez-vous yaga moko. Il y a dimanche le 28 décembre na rue Baliko na Kombo na Sima Savana. Toi kaka événement na moko, il y a li dimanche na invité côté à Bluetooth l'animateur pour la sortie officielle il y a Nzembo ya PDG Vivien Bata pouvoir baoba modambongo ya loti lobi libela. Timu kilesuka. Donc on a Dodan. Au moins Dodan, même cortège à conduire leka. Ce qui est comme na Dodan, il faut ralentir. Au matin malembe, après boleki, on a Vivien Bata. So balimba zo ba ozondeni. Non, ozonga lango facile, 06 578 15 36. On a numéro nanga privé 06 578 15 36. Auteur, compositeur, chanteur, Nazawabui. Nazo danseur. Après Willy Mumte, ngana danseur, ngana chanteur, na yimbaka. Donc après Willy Mumbenga na Kingoli ezangai. Le seul mongongolo ma Kingoli tina ndinga mboka ezanga. Ngebeto bien Vivien, ngebeto bien yaya, ngebeto bien Vivien, le kayo kwa we supporter. Edinga barenzorobe ya Vivien mwana Tereze, yaya ngali yemba no bula mweleke bele. Vivien de menzalaba, pouvoir baoba menzalaba. Non, il m'a kimboshi, non, il m'a kiteke. Tout le monde a dimension, t'es tani. C'est la moindre dimension, ça va, la moindre dimension. Après nani, après Willy. Après Willy Mumbenga. Yo. Ezanga. Na Kingoli. Oui, na Kingoli. Na kati orchestre na bino to na Congo Mbimba. Ti, na Congo Mbimba. Oui. Le numéro 1 na Kingoli na Congo Mbimba ne. Te, na lobi boy. Après Willy Mumbenga, po nazo yemba tina ndinga mboka. On a tourné numéro 1. Azate, yana mudemba Kingoli na ndinga mboka te. Qu'est-ce zaboué? Numéro 1 na Kingoli na Congo nani. Oh, eza Elveron Nzinga. Ah. Oh. David Kasazana, ya beta Kingoli te hein? Oh. Ngana boy président David Kassate. Mais on a tourné numéro 1. Ngana lobi boy numéro 1 côté nanga. On a yebi ezali Elveron Nzinga. Parce que za présidente na yo. Parce que ngana komisa nani? Non, eza ko komisa te eza ka ko classer.
classement kaka numéro 1, Intel numéro 2, numéro 3. Ngana yebi Elveron Nzinga po na yebi numéro 1. Ouais, quoi ande na yebi. Bon mezati. Numéro 2. Numéro 2 Zanga. Numéro 2 Zayo. Ezanga. Ah. Ouais. Ezanga. Numéro 3. Ah, on a ce qu'on a évité. Yo uchikoloba après Willy, yo. Parce que comme l'arrangement, yonde na classement. Willy mumbengala ko beta non? Abeta kingo. On yo avant oya. Wana vongana ya asiko yo komi époque na ngai. Olongole. Te, asiko kominga na longole te asiko kominga. Numéro 1 maman, numéro 2 moine. Numéro 2 moine. Numéro 3. Numéro 1 na Kingoli tradi moderne. Vrai Kingoli, oyoki nzembo oyoki message. Nzembo ya. On a comme oyoka on na maman Herveline. Obangiolobe le mangi obangi motsala mboa obangi mobomisa baro obangi no tsala mboa obangi motsala mpogo binule bangande alene oyongi nanya alene donc lokuta ebomaka bato lokuta epanzaka mboka donc bino bokina na bandaka bakonzi boyembaka pona botonga Elveron Nzinga. Laissez le temps au temps, chaque chose a son temps. Au temps il y a Elveron Nzinga nanga mwana ya lever toi la nzambe to sa mokili na biso na l'authentique ouais bo sa mokili na bino mbale to sa mokili na biso donc yena groupe nakata mokili na bino to cha David Kasa na katite to cha Reine Makwa na katite bo sa mokili na bino mbale dete Reine Makwa peut vraiment mama to cha na katite na yi pour otanga ba komba bato te c'est juste car yo lobi que non mukila bino mbale yo na mama na te to sa mokina biso to sa yango to na biso Reine Makwa na katite mokina biso ya na lumière président David Kasa to na katite te nalobi bongo te kotia te seba to cheba on kana kati kotia ko lo bamabe ya président David Kasa te le duc de Makwa te tika yene sika na ngana lobi ke na Kingoli tradi moderne président ouais yesu kezane pas on nous insiste asala non asala Kingoli non ya tradi moderne non wana ngana yebiti parce que na orchestre na ite ngana zolo ba makambo ya Elveron Nzinga bale ba sabone na Makia TV ya boyetika la kozala te Kingoli kati singa asala moderne te wana yo yebite parce que zona kati orchestre n'était mais comment quand même yoka banzemu na ye yoka mboka ouais na yoka banzemu na ebele na yoka banzemu na ebele asala ka Kingoli ayimba Kingoli ngana nié te oui na yebi ko nié te mais to linka ka au président David Kasa le duc de Makwa na bakisi bungu na nié te ce qu'on a zo babo na Kingoli tradi moderne botika Elveron ni tinga ko babo na Makia TV to sala mukina biso tana sa mukina to sa mukina biso na SMS Vision to sa mukina biso na justice misala to sa mais so bika mukilanga na babote ça veut dire le reste ba ozala te ba luka mukina bango c'est ça ngai soki na ndo sangisa bato to ba yana mukilango te bongo te mboka ezala mboka mokonzi ezalaka moko ouais mokonzi na mboka ezalaka moko ngalo biki na Kingoli tradi moderne botika ngo Elveron Nzinga ba msubo ke sa kwanga kasi ba mususu baki oyeba na ba l'église baki ni kuluka ba orchestre ya bongo bo bakuki ba na bango koyemba ba yema na église ouais église c'est luka batu wala yema mutaki ngole ke yema na église wa ko yemba na ebe mabete ay mla Yesu ay mélancolo nzambe parce que ba église c'est luka batu mais pour na Kingoli tradi moderne groupe dans l'authentique ne tombera jamais à Elveron Nzinga toujours au bosso. Vous avez que yo ko trahir mère na ote. Un jour pour oyabo monsieur to regarder vidéo oyabo mère ala kutu aka yema na chorale et ça matin question na makasi fort hein. Oui. Tuninga soki na zelo trahi yete. Oui. Apoko ya susu ko finge ad. Bato oye alakisi mosala. O ba trahi ni longo na njoto nayi. Eloko te ndenge yo poko sala kaka yelope elongo te. Oh, koloba bongo te. Non, exemple PC to continue mon kaka. Yango na lobi boyi, soko so lingi moto ata salo mabe, ola na so mabe na yete. Ah. Loko na sa poni na sa lingi ye donc naka na sima na yi. Esika tu ye memanga naka na sima na yi. Ah bon? Ouais. Donc na yake mission la moto boyi vraiment, o ka sipa ba yebanga, po ba monanga te considération. Muzazo tumbo la bendela zo ye manzimbo oyo
bakondi bazo considérer ouais oyoki nzembo oyoki toli ate ba wa makaya te manzanza te nzembo manzanza tana opposer question oyeli batu te mais yo moko nde ozo chrétien batu banani babeta manzanza po na mona kana ta zo beta manzanza te nalobi que non oyoki nzembo ya Elveron osepeli oyoki toli to boyongo te ba manzanza te ya ti nzembo liboso na betaka yaki manzanza parce que bongaki te nga liboso yaki manzanza parce que bongaki te mais on a bête au côté madiba record nzembo oyoki même biso na donc ingénieur Fatani biso extrait pour na yobina parce que yali nzembo moko est-ce que nzembo to ya vidéo extrait ya nzembo parce que na vidéo ça limité kala mingi te ti la biso audio ya nzembo moi audio moke pour na bato ba yoka nini lobi na kata nzembo wana ya nzembo ko sakana te ba yembeli Elveron nzinga bato ka ba fan ba linga ba yembeli mais yala nzembo ko comparer na nzembo wana te ati yangeleki yanga ya numéro 1 yo moko michi na numéro 1 te nzembo nanga ya numéro 1 ouais parce que yemoko yoki message a futelinga studio a produit nzembo yoka za sala ko na posa au sala ayoka ki message amoni ke talon ezao oza si ndenge okende banlire bon na kati orchestre ba okalelo te non okalenga comment ya pe ba komona pe non mo mbalo pa yeka siko ba pression boyeni ba ko kalelo ai étoile nzambe mutako kalenga te azati do yo koti na kata mutema mère vani na sina koti na kata mutema ya groupe dans l'authentique tout kolongo le chef d'orchestre tout na wi na sina koti na kolongo la ça veut dire kolongo mon orchestre te na longo bango te na bi boye na sina koti na kata mutema ya bango ti don na bi dans l'authentique tout ya bongola oya choc sakoso dorlish kiba chupi ruto kemi mota binaka et puis dans ce numéro 1 na carte authentique chupi donc na kingoli quoi chupi numéro 1 chupi ruto kemi donc bango tout da basi balinganga déjà est-ce que yo linganga tendeni ouais babi teleza ngonga avec artiste na biso Liswa Nzambe. Donc na lobi boy soutien kaka toujours artiste na bino yeyo Arlevi fils étoile ya Nzambe na senyika soutien baloba ki bangongolo ba soutenir ke batote ya lokuta botika eloko wana ngai soki nazo kende liboso déjà bo nazo yaka ya bangongolo bazo poussenga ke mwana kende ya Vivien Bata pouvoir baoba vraiment papa talangai PDG Narel la beda chou talangai papa monangai ayendi wa yawa nkiu wambu donc on a d'âge na biso toloba ya yo na orchestre kuna te non wana ya nzemo na yemba ki chef PDG Vivien Bata wana na zolo bana mokonzi na moto so puta na yo so na yema ka vie bongi na yebi Vivien Bata bien oui pesa yembo te so yebi on est bien PDG Vivien Bata moto moko bien mobala pembe pouvoir en place na bien PDG wana vraiment ko lo babola mamutu na mona ebele asala soutien ba mikalu ba place ebele a soutenir ba association ebele et ko sala biso bien ce qui PDG pe atie misu na ye na passage obligé et au sala biso bien makasi ba mi demidie ambendengeso koto zapi ba gros bisous na yo bato ba sala misala bien ezaka ba PDG Vivien Bata loka ba ambendengeso PDG Narel la beda chou wana leki ya Vivien Bata pour wana leki ya Vivien Bata complexe scolaire na Kintele à 3 niveaux et ça la bien PDG ko ça la bien leki ya Vivien Bata leki ya mutambongo aza mutambongo yemo PDG yemo kasi leki ya mutambongo yemo so PDG ya PDG leki PDG mabanga oyo kende ofelete ba PDG tout ozobwaka awa to bwaki batambongo na émission oyo to longata na makole ko ça la biso bien. En tout cas, vraiment, na sepeli Tigre Ningo Yambinga, Makamo Binga Kingai, déjà, na yaka na émission, na sina lobby ou yaki na simanangai, mais, bah, nzimbo ya sikapezo. Na ndenge po boudé ba tout ça va? Te, na boudé na nga bato te, po, na tayi na nga koma moto te, bino bozala moto leki na émission, bomo commenter ma bé, na tangi koma moto te, po bino wana mosala na bino. On a tangi comme Elveron Nzinga la voix angélique. Moto ayemba kanda nzembo o soki ba kolo ba konzi ba yoki ba sepeli. Et puis na lobby pe lisusu club Baoba na Combo c'est Paris, il y a pouvoir Baoba. Donc on a vu que non de bana de 45 ti Brazzaville wa na moniti mungali.
yana hôtel à Bongote. Balobi bo s'abonner na Makia TV sans oublier la émission le tozana DG balobi Mutombo di Kembe mobala mbinga mobala noir motaleki fabrikas na kitoko na mukilo kaye na sima nango tozomona kuna SMS misala soko mona lilingi ya kitoko boye po aute ko filmer na Lola batinjeka na passage obligé pour bimisa biso kitoko balobi équipe technique tout dalela bino ya trop soki na talibo na moni Delta Force na bwaki misu boye na MK tato otala suwe mama lotoko équipe moko makasi équipe moko makasi ozo sa ba production c'est que d'abord ça ni koloba que PDG Vivier Bata baoba service à ce camion il y a luxe pour la location ya ba jeté mambo lo besa nga posa PDG yambanga ko ta PDG pardon yambanga kaka baoba service soki olingi louer camion ya luxe OK li bala OK donc PDG aga yemoko so do juillet to baksa monto do juste lekine na la baie d'Achou sili na la baie d'Achou PDG Vivien Bata Batambongo émission façon to boki bino trop et suka na libanga te yo koma kayu pamba pardon sans oublier balobi événement zamaka moko le 28 septembre avec passage obligé droit d'entrée na consommation 1000 francs kaka aux usines yo wapi na King Park et sika wapi ba le King bayakaka babi de ça la rabisala moko bien place moko propre place moko ça compliqué te mais basala nzambe ba ko kota na bango mais basala nzambe ba ko kota na bango babi comme on ne tombera jamais to comme na biso na suka artiste na sepeli wa bonne émission et salinga bien makasi et ça la suka te bandelité mais la biso message kota mama to kozala pe na besoin na ye yebise ka moto kozala pe na besoin na ye ouais na ko comme ça message ya mama ke Chine ki opé ma après concert ki na Chine a comme chinoise ki ne ko pe mana na Chine kala mingi ta ko zonga na ye aki obongisa makambo etali orchestre boyaka na ye o s'abonner na Makia TV to le bien trop ciao Allô, allô, allô. Et devine un peu d'abord, avant que je raconte mon scénario. C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos.